Saratola TV, la chaîne qui assume, Nazwa ki message pour Nandeko Moko azalaka influenceuse na TikTok. Na kombo ya Jemima. Jemima. Est-ce que ça Jemima kokonzoni? Yewana. OK. Azalaka ten clair. Jemima ko. Na sengi na ndeko wana vraiment s'il vous plaît. Yoka message oyo eza très sérieux. Na kata message oyo nazwa ki na moni mutuka na moni bato balati ba kagul lokola ba ninja. Alors babani kolanda mutuka wana na ba moto. Na kata révélation na moni baeko barricade mutuka wana. Alors mutuka baneko kumba c'était une fille. Wana na mona ki penza na nuté. Tango ba télémisier lokola zaki na maîtrise akokima ba assassin te ko bazaki trois motos. Alors ayaki ko perdre contrôle. Aye ko percuter na moi mire mais ezaki choc makasté ba ye ko bimisa ye na kati ya voiture. Mais na simanaye azalaki na batumi balé bazalaki baza bana basi bazaki comme si bande konaye. Alors tant abimi ba bandi sikoyo koyebisa ye biso bapesi biso mission pour na ko assassiner yo. Alors yo lokola ozo ko kanga ba succès ya bato oza toujours les premiers. Alors biso toza na content ya progressement na yo te to lukio na malade to zoyote toluki ndenge ya ko kelo ba mauvais sort toujours joyauté. Alors yango batindi biso to sala yo mabe physiquement et loko nazo loba Dieu est témoin et c'est loko nzamba talisinga na butu. Saratola TV, la chaîne qui assume. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD Magistral et Sika Wapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na ko respecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre la mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ilelo. Bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili. Esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi mutu akopesa bango affection azalaka te basepeli kofete na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa. Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo. Arc-en-ciel le bimi poe kanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie
déjà compte 40 pour déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba moupe chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa amatu atrike chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bienvenue, bonne année na émission na Bino Bolingaka Mingi Zip Zap au Ezalaka Bongo présenté par la votre influenceuse Sarah Tola. Alors, une émission na biso ya lelo ya Zip Zap, invité na biso ezali le prophète Ezekiel Wabishima. Kale bandeko kala ta on ba prophète Ezekiel Wabishima. Kala ngana linga ko yambe pamba te komona na mona liwa na monda bastar soka ye na mona ka liwa nde ye na monda bastar mena ebite lelo koloba nini tozwaki bapele ebele abengi nga mingi semaine nyonso mama Sara nazana ba message funa ya koloba ba message yango eza nini nazomona déjà milelo na kati internet nazomona déjà milelo na monde ba comédien nazomona déjà milelo na monde ba artiste musicien lelo toroyoka prophète Ezekiel Wabishima a memeli bisonini. Sans plus tarder, je dis un grand merci à mes abonnés, mes meilleurs fans, un grand merci na batunions tout bolinganga bo soutenir la chaîne na nzamba pambola bino, ba sponsor na Majabu Gospel, un grand merci na Majabu Gospel, merci infiniment. Merci na couple Bondo, maman Mariam et Papa Roy, merci na Tata Po, le big manager. Un grand merci à toi. Un grand merci na Jenny Bet Industriel, merci à Pembe, merci na Amelia Moibala Priva de Orlando Domingos, merci na maman Gina Amatou ma papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci na papa Diego Milito, un grand merci na batu nyonso obolinganga batu nyonso bo soutenanga en tout cas, merci na Bido, merci na Ferdinand Bochwale, merci na Bon Délivre Bonse qui derrière la caméra et un grand merci na batu nyonso na bi ki boza déjà belé. Bastar, ba comédien, ba youtubeurs, ba musicien, ba politicien, bozo ba kiti, bo vanda, makambo bandi. Bon délivre bon c'est qui fungwe la biso caméra. Bonjour prophète Ezekiel. Bonjour maman Sarah Tola. Bonne santé. Carré, nzamba zo batela. Ah prophète. Oyebi kinga linga komolo papa baté, bonne etongana. Oui, etongeza bien, nzamba zo batela biso. Na rythme kaka ya méditation et puis au Lukanzambe, nzambe penza a assisté biso toute l'année 2022, vraiment ça va. Malgré Babitumba, vraiment nzamba batela biso. OK. Lelo yo tokoti 2023, yebisanga na bilan prophétique, sur le plan prophétique, sur le plan spirituel.
2023 ndenge ozomoni lango eza année année. Vraiment, un bilan prophétique, d'abord 2023, ce qui est calculé en haut, PC7, c'est aussi chiffre D, aussi chiffre 0, aussi D, aussi 3, aussi D plus 0, D plus D 4, 4 plus 3, et PC7. Or, prophétiquement, chiffre 7, ils allaient chiffre à récompense et puis à repos. Zamba Salaki Mokili, dans 6e jour, 7e jour à paiement. Donc, année où prophétiquement, ils ont année à récompense, on a mon pambo la famille belé, en condition qu'à Batubaba Nzambé toute l'année, n'est au monde à Penda le Boko Nzambé. Ils ont payé année moko impair, ils ont amené moko vraiment Batuba au souffrir, Batupenda Baokemba, oui, Batuba Okemba Mingi, parce qu'ils ont année impair, Batu O Babang Ande Nzambé, des Bao Bazapenda, miracle na Bango. Donc, c'est un peu ça. Par rapport à l'année 2023. Sur le plan spirituel, sur le plan prophétique, bah élection, et pour ça la mabongo na fin il y a 2023. Bon, si les plans prophétiques, bah élection en ont bien. Mokonzo Kakazali ga yimtorobimanaye, donc yimtorobimanaye, bah élection. Oui. Yimtorobimanaye, mais on a penda combattu makas, on a très combattu pour l'anniversaire naïe. Balinité, élection et ça la mapenza ba kende na moi transition ba kabola moi gâteau quoi. Mais a oleka naïe, vraiment oleka mais bitumbeza vraiment ébélé. Donc si les plans prophétiques et vous allez penda bien. Merci beaucoup prophète Ezekiel Wabishima. Ngalelo na ba question té parce que na préparé que mission na yoté. Mais on baki maman Sarah Dieu m'a parlé, il faut na loba. Kaka pepa na yo na chaîne na yo. Et puis bon papa le les a férié, mais il y a quand même oya koloba parce que ozolobe ça urgence. Prophète Ezekiel na tikeli au caméra. Merci beaucoup. Mais nazo banga déjà. Te wala ina kombo Yesu ngaso na moni yo na mona ka baliwa batu donc na ebite nzamba sunga ka na ebite nini go bimame. Nazobanga. Ok, message Zali, Zambe Alobela Rabiso, Nazana ministère prophétique, donc un prophète ou azo soit message pour Nabatouté, cela veut dire azo l'exatanae, Nakata quit n'est tout le monde prophète ebélé, comme na bango ba musicien, ba comme koyemba. Donc moi je prends mon temps ya kuluka Nzambe. Alors nakata ba révélation, il y a un temps où na bandai kokuta nabino, où toujours ba message si ba comédien, tout le monde apenda makambe kokisa maka. Nzamba yebisa ngai na ya lisusu na pesa message oyo omoni biso message tant toujours message total aka mutu niveau ya mutu te be classe ya mutu te nzamba ko lobela pona artiste nzamba ko lobela pona personnalité publique bien influenceur moko bien influenceuse moko nzamba ko loba pe pona biso moko donc ngolo baté so nzamba lobi na bomba non eza fardeau o nzamba pesinga il faut na loba. Alors nazwa ki message moko pona ndeko moko pour ngana récemment na tu fungula compte nanga ya TikTok na compte nanga TikTok. Alors nazwa ki message pour na ndeko moko azalaka influenceuse na TikTok prophète et ça message message continue à TikTok. Bon prophète total retour té ndenge na biso ke nzamba talaka genre ya batute. OK mutu nyonso aza mutu ya sali nzamba kolobela ye nzamba koveye sérieux na message on nazo zoa o nazo loba. Moi je ne suis pas venu pour na ko baise be ko ça la blague et ça message ça ainsi dit le Seigneur, j'ai mis ma vie en épreuve parce que na ko ça le loko moko ya blague té et puis na sengi na ndeko wana vraiment s'il vous plaît yoka message oyo et ça très sérieux na kata message oyo nazo ki na moni mutuka na moni bato balati ba kagoul lokola ba ninja. Alors babadi ko na mutuka wana na ba moto na kata révélation na moni baeko barricader mutuka wana. Alors mutuka baneko kumba c'était une fille wana na mona ki penza na nuté tango ba telemisier lokola zaki na maîtrise ko kima ba assassin te ko bazaki trois motos. Alors ayaki ko perdre contrôle aye ko percuter na moi mire mais ezaki choc makasté ba ye ko bimisa ye na kati ya voiture. Mais na simanaye azalaki na batumi balé bazalaki baza bana basi bazalaki comme si bande konaye. Alors tant abimi
babandi sikoyo koyebisa ye biso bapesi biso mission mpona koassassine yo. Alors yo lokola ozo kokanga ba succès ya bato oza toujours les premiers, alors biso toza na content ya progressement na yo te toluki yo na malade tozwa yo te toluki yo ndenge ya kobwakelo ba mauvais sort tozozwa yo te. Alors yango batindi biso tosala yo mabe physiquement eloko nazoloba Dieu est témoin et c'est loko nzamba talisinga na butu. Alors tant babandi ko menacer de la grande surprise maman Sarah naye komona ngai naye ko bima bisika fi wana report quand on mona image wana na nomona ko le moi film moko boui otalango loko na zotalango alors naye komona ngai na bibi naye ko intervenir na kati ya événement wana tant na intervenir naye ko tale boye naye komona tiktokers moko na talaka na kombo ya Jemima. Est-ce que ça Jemima Kokonzoni? Yewana. Ok. Avec un clair. Jemima Kokonzoni. Naye ko mona ye. Oh, mais oh natala kami na TikTok ko na simbié. Abandi ko lela. Abi protège-moi. Ce que tamu po ezaki bitumba. Tamu na ye na Laetitia na sima, lokola za mwana mwasi, bande ko nemso na bona bango te, bazaki éparpillé na okima somo wana. Na télémission sko na bandi ko bunda na basassin wana. Bazaki bana mibale. Na bandi ko bunda na bango. Ta na bandi ko bunda na bango na moni baseni ni bakimi bakokinga te. Nde na ye na simbié na loboko na yebisi. Zala très prudent mikolo oyo. Ozali vraiment na risque makasi. Wana sona bando lobela. Au moins loko esala meli oyo et ko se répéter encore parce que ba lukio na façon nyoso. Et simbité alors bato ba lukio wana ezaka baninga na yo ya TikTok. Alors zala très oui. Bato ba lukio ezaka baninga no ya TikTok. Alors ba lukio na ndenge ya molili. Ba moni yote parce que na kati na yo oza monter ma pembe olinga koza na problème na batute. Donc nzamba bundeli yo na ndenga spiritualité à cause ya motema wana. Siko ba moni ke na butu bazuyo te ba yesiko yo ko attaquer yo physiquement. Alors nesiko yo na bandi ko test pour azala ke émotionné wana on azolo beza vision. Na tika jamais au sola na yebo physiquement na mona ndepso na bike na tali était c'est que na kosi. Na mona ba image na ye mais nanu na donc tout monde a ba image. Maintenant pendant que na landela penda trop sérieux. Mais na yeko comprendre que na moni na kata révélation na. Alors ce qu'on a bandi ko yebisa yo tala batu oyo balingi basalo mabe et par là na yeko mona écran yeko bima na talisie na ba kombo ya batu wana oyo balingi basale mabe. Oh. Ouais. Na eza groupe abatu. Eza groupe ya batu, groupe ya ba fille oyo basala kaneka na TikTok. Et puis ba fille wana ba fille moko la plupart bana ba kisi. Bana ba kisa ba protection, bana ba kisa ko ya succès, bana pe na ba kisi oyo ya kokanga ba étoile ya batu. Et puis les gens ba fille wana plus ba kendara mingi ba Dubaï. Basala kami ba Dubaï na pesier ba détail ya makamunyo songa na. Est-ce que moi ya otangela biso ba kombo na bango ezate? Bon, ba kombo na bango lokwa na média mais on peut saka ba lettre, ba tu vas comprendre parce que mutali boso na monaki alaki na lettre M, grand lettre M. Bato batala TikTok ba découvrir mutu wana. Ana lettre M, on azoloba, ce n'est pas quelque chose. Et ça il loko za sérieux on za batali singa. Bato ba yebinga na kin na loba pamba te. So na lobi c'est que likamboza. Deuxième lettre na ko mona C. Pour misusu bazana YouTube. Ba misusu bazana TikTok. Donc ne bazana ba travailler na maître spirituel moko oya ba non seulement makambo ba attaquer ba étouffer Jemima. Mais esimbité. Alors ce qu'on va créer et loko moko boy ba sala ils la physiquement. OK. Donc ne connaît ngana eza même pe na ba message o ba tindelié. Ndeko Jemima ngana vanda na ita yebi. Na téléphone. Oui, ba anniversaire ne ba tindelié. Na za prophète makambo na zoloba na vandi na été to kutala boyete. OK. To kuta to mona na moneka na TikTok. Y'a ba message ba tindelié. Alors ba message wana zongo black té. Nyonso za ka théâtre, té za réel makambo nganza matali singa. Alors bandeko wana bakendaka mingi Dubaï bazana ba biloko moko basala ka wana na Dubaï. Bandeko ba yeba déjà par rapport à ba âge baza ba kolo par rapport à Jemima. OK. Donc ils ont un message au Nzamba Pesinga, Jemima yeba ke no ba anniversaire na ye kanenga mona kawana bango wana et puis bazo préparer loko moko ya mabe au tobenga attentat vraiment physiquement. Ils ont attentat physiquement alors
azala prudent et puis na osenga na ye asala toutes les façons pour na dans la contact na ye na pesa orientation pe ba prière ni na ko ça kosala. En tout cas prophète na kationon maloba mkie pourquoi pas au lukaki okota en contact na ye tona batu na ye bazara na ye topé o informa tanga. Est-ce que moi ezalaki te ya ko trouver batu na ye ko solana bango? Maman Sarah, merci pour la question. Ngai nabadi musala ya prophétie ministère prophétique na banyo na âge à 12 ans. Si le lot na responsable na déjà na libota, ça veut dire que na yeba norme. Tant on nzama pesi ngai message na kenaka tout droit. Donc na koyebisa mutala message. Alors, ngai prophète Ézéchiel na komela message pour message aux la deuxième fois. Pour y a liboso na zo yango na début ya novembre, le l'autre en janvier. Donc yo so cela j'ai mis un message. Na message na début novembre. Na luki contact ya ndeko mais na mukoko na moni contact te pour na nini na bango ba tchaka numéro. Alors na yeko luka contact ya ndeko mo ba benga ga Daddy. Daddy Michel. Daddy Michel. Pour la mona ipe ba imaginer mususu na compte ya Jemima. Alors tant on a ken na compte ya ndeko Daddy Michel na moni numéro moko ya afficha wana. Alors na zu numéro wana na compte na kati ya YouTube, c'était vers 4h. Na komeli ndeko Daddy na se présenter na bina za prophète Ézéchiel, oui, na WhatsApp, pas bien na WhatsApp, na photo ya profil na ye. Na bina za prophète Ézéchiel, na za message mo très important pour na Jemima. Alors na koki ko son numéro Jemima te pour na moni yango te. So que dans en contact na ye, vraiment ça l'effort au tin de langage contact na pesa ye message za très urgent pour na vie na ye. Quand on a komeli bongo, alors je n'ai pas compris atangi message. Donc, pour ce que tu as dit, vie, c'est comme moi vers. Mais à répondre. Mais à répondre, est-ce que tu as un message oyo na na posa numéro Jemima. Donc, ndeko Daddy ce qui a un message oyo. Attends, je suis sûr qu'il y a eu déjà. Pour na komele pour Daddy a oye ba prophète Ézéchiel pour. Voilà qui na batani. Et là qui na mois il y a novembre, début novembre. Début novembre. Ndena talaki pe à l'époque là on a talaki quand il y a Daddy comme si Kazalaki a raté. OK. Comme si Kazalaki na kinité. Alors on a tindela ke message Joana. Na na posa ya numéro ya Jemima. Donc étant on a monique à répondre était bon. Bon éviter via Bastar et ce que ça ndenge nini. Alors ngape na tika kinanga les messages ya Daddy te na website Daddy te. Faut ne pas les concerner. Mais na ça qui peut na procédure nyonso ya ko luka ko joindre ndeko Jemima lokola tchaka numéro te na pesa Daddy message wana asolana Jemima. Donc na zelaka ti lelo namona sans suite donc docteur ba ouais ça le cas deuxième. Ouais ça le deuxième message. Tant que c'est répété pour la deuxième fois. Donc on a ngana ye. OK. Na yeko mona ye na émission na bien c'est que en contact na Maman Sarah. C'est pour cela na benga kibino na vite faut penana leka na pesa message oyo ayiba message oyo est très important. So ka na bateau balandela ka c'est le moment va protéger na ba prière. Les eloko moko eza pena très capital. Donc rando tozo mona zo mema na TikTok ezape rando ka ya des arabatolo rando internet donc ils rando internet ezo kende penza. Non rando oyo eza rando moko spirituel. OK. D'abord il faut battre beloko moko babani ko bundisa spirituellement. OK. Spirituellement babandi ko bundisa ye. Tant que ba moni ke ba koki était. C'est pour cela que et comme il ko attaque physique. Et puis préparatif na bango ezali il faut eloko moko esalama soit enlèvement soit eloko moko bepo nenga da même mutuka ne même mutu ba yebiango matricule magamunyoso. Donc ndeko Jemima ce qui penza aza vraiment azala prière peut tambola ka yimo côté. Donc conseil na ko pesi ngwana o eza révélation nzamba talisinga. Et c'est loko nzamba talisinga nous sommes dans un pays laïque ce qui nzamba lobi na leki na média pour na ebise po procéder na memaki. Na monique et simbité en il faut na pour les lobby besoin loba ce que nous avons appelé son message au ebisi mutu wana te ke mutala juli kama makila na ye koko ya na mutu na yo alors on habite il faut na yebisa ye message oyo eza ainsi dit le Seigneur. Donc c'est ça. Merci beaucoup prophète Ézéchiel na habité message pendele kingai naza lokola yaya Jemima parce que naza na solara bien na baya na ye. Je crois déjà dans la chaîne Nanga, à Otala, Bayana et Barotala. Je crois ceux qui vont le coco en contact nayo,
ce peut ba luka continuer balandela na ba prière l'église na bango parce que chrétien na prière kana famille na mobimba bakotala et puis ba ke ba guerre bazo bundisa e bo yazo mona wana ezape spirituellement ezaka physiquement te. En tout cas merci pour na message na koleka et puis ngamo pe na osala effort na kota en contact na ye na tindela lien ameka kolanda yango na ebité prophète à part message oyo yeli biso ya star na biso ya TikTok eza sous na message mususu toza liloba mususu oyo ko baksa liko na ngoponga pe lelo na préparer ko yamba yote mais na linga ka loko ebisengo za na message il faut le kapananga ndo moni na yambi yo papa vraiment moni na kata domaine ya spiritualité au moni soki mutu azali menacé. D'abord, babundisaka mutu comment? Babundisaka mutu par rapport à étoile ya mutu. Étoile ya mutu ndenge zo pelela, ndeko to déclare bitumba na ye ekozala. Soko moni makamunyo sozo sala, omoni keza na bitumba belé. Bato bazo telemela yo pe belé. Bato otikala jamais kolia na bango. Mais ba telemelo kaka. Ba telemelo kaka. Cela veut dire que ozana aura ya makasi. Omoni na mboka na biso tolinga ko protéger ba grâce on za mapesi biso te. Ngana na prophète ndeko na un message azana ye tiktokers iwana musala na ye menga na prophète alors eloko ya zo sala ezali pe ko mema moi image azo teka pe image ya mboka dans kata ba grande ba star ba influenceurs pe ya Congo ba moni pe kombo na ye alors to linga te ya kendeka abui ozo mona si la ka abui non so ba conflit e ko kozala nango mais ba conflit e koti la main noire auto benga ka loboko molili na kati alors biso ba prophète nzambe fa la biso alors tant nzamba la kisinga pona ndeko cela veut dire que ndeko wana nzamba lingi epé donc ça veut dire musala zo sala eza bon nzamba sepeli na ye alors vraiment na osenga na famille na ye ba kota pena contact ba benga numéro na ngezala nango tout le temps disponible na ko pesa bango ba orientation même popo toza na média on ne peut pas citer tous les noms mais na ko tanga ba kombo ya batuana o nzamba pesinga pona bango et puis azala très prudent po akoya na kati ya distraction te donc il faut ngana kosenga na yangwana donc on est là qui message oyo nzambe apesinga en fait en général pona oyebisa na batu tout que année oyo ezali année moko ya bénédiction o nzamba opambola batu nyonso nzamba ko soutenir batu nyonso mais batu bolonga tolonga na kati ya distraction batu balonga na kati ya vie ya péché batu ba s'adapter na vie à sanctification pour ba mona loboko nzambe je pense que à la longue to lobela si ba être ba travailler kana chaque mois parce que chaque mois ils akana ba ange o nzamba à disposaka pour na bien-être ya biso ba ime dès na mois de janvier ils en a prière na ngo esengeli muta sala parce que ange a travaillé dans le mois de janvier azali ange oyo aza plus ko promouvoir ba talent ils en a kati ya batu oui aza ange a promouvoir ba talent ils en a kati ya batu alors bandeko nyonso moni ke ozana talent na yo eza ko beba bien talent no zuma ba problème à cause ya bitumba alors il faut kokota contact ton peut savoir prier ni nous ça simplement Jésus-Christ aux solutions. Merci beaucoup prophète Ezekiel Wabishima na linga so ekoloba na linga peso ki ekote na linga peso ko na message. Le message est passé to komi vraiment na suka émission na biso protocole ba au-delà ya onzamba lobité donc ce que za 2 minutes émission 4 na 2 minutes ako fondé te to komi na suka na ebité ozana moi ba dédicace ba remerciement na bandeko ba otala yo to pozana moi message moko to programme ya église. Vraiment na opesa ka na bandeko nyonso oyo ba lingara biso na ba ope ba bundisa biso na pesi bango ba meilleur vœu pour l'année ya sika 2023 et puis na sengi na ba bana nzambe tout ba oba za na posa ba consulter nga ba kanyoso oyo ke ozana yango ko kende panganga te banganga baza sune loka malonga te yake pa na Yesu numéro na ngezali plus 243 97 76 24 404 yami baleza plus 243 81 61 96 772 eza ba numéro nanga ya WhatsApp so bengi ozuinga tetindaka voice na ko rappeler yo pe na ko bondela pona yo je suis prophète Ezekiel na yambaka mutu nyonso sans condition
le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, et ratakate mon pépé minene. Merci beaucoup, prophète. Bino, comment on banga aux consultations des sanyotés? Gratuit, on a prophétisé d'abord gratuit. Merci beaucoup, merci Bande Cognos tout aussi vraiment les Bakuma Lamu ya Rolanda, prophète Wabishima, copé sa message na Bandeko et Tali Bandeko na biso ya ngambo TikTok na zolo bango et l'équipe YouTube et l'équipe Facebook na Kindoki. Alors, vous allez vraiment prudent. Merci beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine émission.